Bonjour, coucou, bonjour, bonsoir, semaine à malamu, tozo kene na semaine à kitoko, la famille balanja Noela TV, bonne Noela TV, la famille na pesibino bambote na kombo na Yesu nzambe na lola bomba pe abatela biso. J'espère que toza bien. Bisika nyonso bozali la famille. La famille Ernest boza vidéo na biso, s'il vous plaît, to s'abonner, to partager, to aimer, surtout to partager. Surtout, tout ça ba commentaire na biso ya kitoko na vidéo na biso. Bo pesa pe conseil na analyse na biso oyo tozo sala. En tout cas, il y en a à boire et à manger. En tout cas, to yé na analyse na biso po na artiste na biso Koffi Olomide bandeko. Na so tie la bino no koloba mingi te bino moko boko landa bo yoka. Ni nyango ezo komela Koffi Olomide. Pe pourquoi bandeko baloba kaka que ba artiste na biso ba botaka ebele ba botaka parsi do ba mboka nyos bakendaka batika kaka bana ba botaka kaka siko tozo mona Koffi na Cindy Lecker moi si oya zui Cindy Lecker kombo na ye Cindy Olomide ye azo sangisa bana nyonso donc ye azo zwa partout azo sangisa alingi teke un jour Koffi Olomide soki azate akufi bana babimi par-ci par-là et cause la trouble. Donc, ya lingi avant Koffi atika mokili oyo. Donc, bana nyonso bazala ensemble ba ye bana ke oyo azamona Koffi, oyo azamona Koffi te. Donc, nazo tie la bino no bo yo ka bino soit prêt to ko limbolango nanu après la famille s'il vous plaît. Un instant, na tie la bino bo landango attentivement pe bo landango sûrement silencieusement. S'il vous plaît, la famille. Bon, melana moi mai malembe. En tout cas, bon landango ensemble, on y voit Nabino. Naye, eza kowela na te mais vraiment ezali manque à compréhension. Problème eza wana ngai na yeza pona mwana. Bon, ya liboso ezalaki koloba mwana ngai. Tanga ye kobota du mukanda akomi koloba mwana ngai te azoloba mwana Koffi adefalobi mwana ya Camerounais on a traitaki na bino misato mais moi c'est soka bimi na 3 personnes ayebaka zemi oyo adui ya nani tanga yo kobota adui zemi tanga yo kobota après adui mikanda sikoyo a changé akomi koloba mwana na ngai te. Papa, excusez-moi, donc si je comprends bien, si on a besoin de YouTube, vous doit qui na zemi na yo. Yo yebi ke zemi za ya bongote. Kote na osenga kota leka lobe ezalaki bongote. Omoni ko lobaka ko tozo loba na télévision ko na ba réseaux sociaux, c'est rien. Pona a confirmer que ezalaki bongote to ke na tribunal. Po eloko ngana lukaka ngwana. Po ya biloba loba eza pamba mama po nga moni ndenge nazalaka wana za biomena kamutakanda eloko na lukaka eloko poto sukisa biso ba congolais tolobaka trop tokende na tribunal tokende na suka tosala test ADN azala nga te ayebisa ngai parce que eloko mosusu mwana oyo aza na kombo na nga makambo nyonso na ngai soki lelo asali likambo bakoluka ngai ngamutu na ba difficulté eza batata oyo azoloba te baza na acte de naissance ya moi le mama yuti vundu aleki alobi ke ezalaki bongo te kote na kosenga kote après disons namonaki te ça ne va pas nayo kokanga na mobali na se ya immeuble mobali yango amemi mwana siko tanga na tuni azolobo mobali na ngata azoloba mobali ya moninga na ye sikoyo nga tango namonaki bongo epesa nga kanda lokuta eleki trop parce aza na lokuta moko kondima yango te nabiyaki kosala nalobi te nofona arrete biloko nyonso tu nabimi na ndako ntango abimi na ndako akende kofanda na hotel baplasaki na hotel après na hotel akomi kobenga ngai yo mwana azangi biloko kolia boye na boye obandone mwana na yo mais yo ozokoloba te mwana na ngai te
C'est là papa avant to comme na sika wana ya babimisi ye na oyo siliki po kanga kela mobali oboyi ko futele ndako ki ovanda na hotel wana l'air benga ki yo asenga ki makamba passion alimentaire na mona ki ne bandeli o laksa kinga ba document moko eza awa oyo yo zalaki ko futa ba passion alimentaire wana donc ceux qui moyen zali to ko mona ba document ko caméra ame ko zula biso oyo ezali ba papier ya mandat bandeko bokoko mona ngo te parce que na tozomona bamanda yango bazalaki kotinda pa papa eza ebele quand même eza ebele bamanda na kofuta ngoyo ah oui oyo namoni 250 euros 160 230 euros j'ai là pardon 260 100 nyonso te eza na kombo na yo wana 160 donc bah monter les ébélés vraiment caméraman vraiment nazo poser micro nazo l'action mon so koko zwana combo pesa wa Jean voilà donc c'est là papa pardon bana mama j'espère aussi bolandi boyoki moyen na fanda tamulaye na ba extrait o nyonso baso sala wana te to biso to loba na biso na munoko to pesa nde ba conseil siko tozomi tuna bona Noela TV oyo nyonso ewuteleka pi donc est-ce que artiste na biso Koffi Olomide ayeba teke abota na mwasi oyo ayeba teke abotaka mwana na danseuse na ye oyo po lelo aya komona mwana asi akoli tomoni mwana kitoko bwana recherché en tout cas mwana wana bijou mwindu ya ngolo okakola mwana wana eloko te toyebi te azali mise obie azali donc tozoyeba te donc girafe moko extraordinaire Koffi ozana musopo ya mwana kitoko boye siko tozo comprendre te soi disant ba papa baza misato tozoyeba te siko Koffi ozape na kati ou bien kaka ndenge mwana mwasi wana ayekola kokangama ke azali mwana na yo po ayebi ke okotikela mwana wana pe moi quelque chose héritage parce que ye pe a profiter na sima ya mwana ou eza nini ndenge deja ekomeli boy donc eza makambo ya ADN les pauvres papa oyo abokoli mwana oyo parce que mutu moko ta ko kondimaki abokoli mwana banda zalaki mwana moke mwana akoli akomi jeune fille bondenge tozoko mona Koffi akangi na ye photo kitoko tomoni pe Cindy kuna akangi pe photo na ye j'espère que masolo eleki kuna batuni nyonso batuni très bien tozo mona ba photo ndenga akangi mwana mwasi kitoko top modèle obi aza mise obi donc moto comprendre exacte sikoyo o eza makambo ya ADN o boko suka na ADN parce que muta ko linga ke a perdre azate parce que papa o pe ko perdre te pa yazo bimisa na ba preuve oyo abando futa ba pension alimentaire ye muto afandi na mwana oyo banda bo mwana na ye donc amoni pasi ensemble na mwana oyo vraiment ye akoko tika pete donc partout bako kende azala c'est normal mais siko na ngambo no Koffi ozana no tarte ozana yo nano banda ko luka partout bisika nyonso bokenda ko bota banda ko sangisa na minute to yebi ke Cindy aza mwana mwasi moko aza motema malamu parce que ye muta zo kene ko couvrir ko bimisa ba oyo nyonso makambo nyonso zala ko batama aso kene ko bimisango en tout cas bravo Cindy Olomide bravo biso basi pe oyebi ke ozana mibali misato minei bandeko okeli babe kaka na papa abato po mona kake oyo aza yuma tika na bambela yango siko bambela ki yebia abokoli mwana ngo mwana ye wana akoli siko usali nango siko esali yo susuke non azali mwana na yote azali mwana ya Koffi parce que moni ke Koffi asa na mbongo akotikela mbongo ebele héritage d'abord koto Didi Stone kuna pe a telema opposant ya papa na ye yo kanisi akobima na combien
makila yango mpe ebima ADN yango mpe ebimaka ya solo aza mwana Kofi sikosoki aza mwana Kofi te soni nini yango yo okozwa soni nini yango okozwa Didi pe ye wana atelemi ke nga naza opoza koto ya Sinji naza opoza ba oyo nyonso bakobima naza opoza donc ya azalaka opoza na mutu nyonso azana ye opoza na famille na bino nyonso aza opoza sikoyo soki ezake ya solo te obie soki eza ya solo tomona kaka milelo na milelo na télévision awa bakronima bakosala baanalyse ya bandenge na ndenge mpona libota ya artiste na biso en tout cas ezala elamu ezala susu te lokola papa Wemba akufaki awa alakisaki bana nyonso te bana batiko bimonana déjà papa asi akufi moye aloba ezate donc bamususu na basi mususu na bazemi atikaki bana mususu basi mususu na zemi ba mususu ba wuti soki wapi donc ba bengani bana moye balela papa na bango ezate parce que bolakisaka bana avant te eza d'abord tard te Kofi pona yo po o lakisa bana ngo nyonso bisika nyonso bomba lakisa Sinji asa na ye mama mote ya malamu ata abota teme ba oyo baza pe kaka bana na yo ya asangisa na ye bana nyonso ayeba ke oya kozwa lutu azwi oya kozwa sanya azwi oya kozwa tol moko azwi oya kozwa porte azwi donc bana batikala bango batikala na boyokani ata bango muto mikende na nzela na ye na mama na ye ba mikende la mais l'essentiel ba yeba ke baleli papa na bango Kofi azalaki papa na bango ke ebanda kosalaka ba scandale boye na kati ya réseaux sociaux et moi na ka ke bana Kofi ezaka ba o misato oya abotaki na mama alia te bana nyonso baza bana to yebi ke biso ba africaine biso ba congolais to ndimaka bana o babotaka dehors à mariage te même atanga pe na kondima te mais Ekwei, azali star. Kofi aza star, c'est normal. Azali ti biso ba individuité, neti ba biso ba Noëlla TV te. Non, ye azali star, c'est normal. Il faut elobama, il faut pe clair et monana. Ngai, ata e monana te, ngana zala nga star te. Eza nango normal. Mais, oui chérie. Donc, eza nango normal, il faut e monana. Siko, ADN faut e salama. Papa batupe na ba preuve na ye nango. Yepe azwa kimia ba yeba peke oyo mwana na ngai te obi aza mwana na ngai allez soki bimi ke mwana yete donc bako futa ye banda mona pasi na mwana oyo donc Kofi ako futa ye ako futa papa abatu oyo soki ke ezali ke mwana ya papa wana obi mwana ya papa wana te donc dépense oyo nyos papa oyo ya sali bako futa ye soki aza mwana Kofi papa asambela nzambe ke mwana wana bima mwana Kofi parce que ba futa yo mbongo banda o bandaka ko futa na mwana oyo bando lala insomnie maladie nyonso classe nyonso donc ba futa ngo biso ba congolais to tika pe kindumba na ndako mabala soki bomoni ke ozwi zemi na papa moko ata aza pauvre ata aza na eloko te fanda kaka na ye eza te kaka ozwa wana sangisa yango te ozwa wana donc mwana moko ba papa misato boye bozo sukela pi bozo kende wapi en tout cas boye eza respecté en tout cas eza respecté ata moke na artiste na biso eza respecté ezo sopaye e sopie e ko sopaye mais bako kende na ADN pour Kofi pe azana posa asangisa bana na nyonso c'est bien vraiment bravo sangisa bana nyonso bo kende tina suka bando ko kendele bana o nyonso bazana na basi o nyonso il s'agit so ba ko senge que pesa biso ba mbongo to boko laka bana yo pesa pour sangisa bana na yo nyonso basama kila na yo la famille merci bokolanda vidéo na biso banda e bandeli ndenge na tsaki vos wana boyoka ki papa ya mwana wana abimisi ba preuve na ye ndenge akolisi mwana ndenge lelo ekomi mbutu o mwana Kofi te o mwana Camerounais mwana Camerounais te mwana ya Congolais donc ba Congolais bazaneti mibale na Camerounais moko donc mwana moko 3 papas donc bazana mbutu donc la famille s'il vous plaît, vous pouvez savoir conseil puis à malamu vraiment et ça la biso bien ma finga ndete la famille na biso to finga te vous pouvez savoir conseil na bino conseil c'est conseil. Merci la famille na zoti kabino c'est Noëlla TV to s'abonner to partager to aimer
merci natiki bino bye bye.